nayebi que parmi biso ezana bato bazana ba difficulté ezana marambo ezo sepelisa bango te bozo traverser ba moment moko noir bozo traverser ba moment moko dur na yo yebisa mutu moko que nzamba lingaka ténèbres pour que aeba ko éclairer yango. La Bible dit ceci: lorsque Israël na Exode chapitre 3 le verset 7 azaki na kati esclavagisme, Pharaon aeba ki akoko kozwa bana Israël en otage. La Bible précise que Nzambe aeba ki akoko kotinda Moïse alobi na ye Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Na yo lobana mutu moko que chaque chose a son temps. Et ça na moment moko il faut banguna no ba régner, mais ça na moment moko o banguna na yo il faut ba comprendre que il y a un Dieu o azali kolo ya bondoki na bango. Tala Pharaon akoki ko régner na vie na yo. Pharaon akoki ata ko sala nyonso akoki ko sala na yo yebisa yo Pharaon azala rapé na limite. Na ebite na vie na yo Pharaon azo sala nini. Peut-être Pharaon azo sala ke ba relation na yo ezo simbate, nyonso azo sala ezo avancer te. Peut-être Pharaon azo sala en sorte que au fandi nanda kwa libala mais ozo souffrir malgré mbongo ya mobali, malgré nyonso ozo vivre. Batu bazo tala yo ba okasoza bien. Des fois c'est kaka po o sala semblant mais na kati na yo oyebi keza na makambo ezo simbate. Tala yo banda okenda poto mokande ezate ti lelo ozo nyokwa mozo telenga nozo ebate o sala ndenge nini. Banda kofana na ndako libala wana batu bamona ka ozaka na esengo mena kati na yo olelaka tangu nyonso na yo lobana mutu moko eza na ba moment o nzamba tindaka ba Moïse na ye. Tika na ebisa yo tango ozolanda ngai nzamba tindinga lokola Moïse na problème na yo pona koloba ko déclarer likolo ya problème wana pour que problème wana eba kozwa solution. Na yo lobana mutu moko peut-être oza désespéré o lukutani na basala nzamba ndenge na ndenge mais na yo yebisa yo ko lemba te. Eza na bato nzamba tindaka, eza na bato nzamba tindaka pour que baye bako ko pesa solution na ba vie ya bato. Ozo traverser wana nzamba tindi Moïse moko pour ka bako ko pesa yo kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, na yo lobana mutu moko na kati ya lotombo oyo to nzamba pesa biso na ngolu na ye. Non na mona te nzambo a échoué. Na mona batu ko bika, na mona batu ko témoigner na ministère. Ya na mona batu belé ko tatola nzambe mokolo moko to zalaki na mama moko to sala service aza en Grèce et mama wana azui paralysie. Abandi ko benga ngabi papa marambo ezo simbate loboko nanga alors ka osaba démarche pour eba okende France. Na bondeli pona ye na musika na tia audio en plein air église mobimbe yoka témoignage et mama wana abika ti lelo mama wana koma normal lelo aza na kati ya France akoma na kimia. Yaya ça peut arriver aux AP na Congo, ça peut arriver au se retrouver na mboka moko songo. Les problèmes eza pays au fandité. Nzambe na biso aza bisika nyonso. Nzambe na biso aza na makoki ya ko localiser yo bisika yo fandi. Nzambe na biso à travers ça ba frontière, à travers ça ba bibale. Eza ne loko morote e ekoki encore que ça la sorte que nzambe na biso a échoué. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ko hésiter te. Nabi que le diable a retient enseignement ba douti kana yo, pa na yo. Nabi que le diable a ko luka ye biso talent tel kuta meka et simbate. Mais na yo ye biso cette fois-ci meka. Zala la Pierre Oazolo babina meka ki koloba mais na zwimbisite. Mais cette fois-ci elongo na Yesu, elongo na mosali na ye na zondi ma ke yo ko ebako kozwa mbis ya vina yo. Nzamba pambolo bisike ezwami, nzambe azong selawe ya mingi. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom peuple de Dieu, bisika nyonso bofandi, nzamba pambola bino, azong selabino lisusu ya mingi. Ya mboto banda mamunyon, so senye na bisoto banda non na losambo, na sengi na yon deko ozola na ngai, soki to ko sambe l'ensemble. Seigneur, to pesio merci pour na moment qui toko o permettre to kutan lisuna bandeko. Le sambo zaye ke tika malobo e kobimawa e bako kobiksa moto nyonso ko e bako landa biso afin to bako kotato la bonzambe na yo na kombo na Yesu ndeto bondeli amen. Peuple de Dieu, je sais que bisika nyonso bofandi peu importe bisika o bozaleli na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Kombo na ngai eza le berger Christian Baki na ebongo na zali na église assemblée de réconciliation Kana bisika na ngolo nzambe tozoe bako ko kamba. Bien aimé dans le Seigneur, na yeko memela yo bonne nouvelle na bike parmi biso ezana bato bazana ba difficulté ezana marambo ezo sepelisa bango te bozo traverser ba moment moko noir bozo traverser ba moment moko dur na yo yebisa mutu moko eke nzamba lingaka ténèbres pour que aibako ko éclairer yango. La Bible dit ceci: lorsque Israël na Exode chapitre 3 le verset 7 azaki na kati esclavagisme, Pharaon aibaki akoko kozwa bana Israël en otage. La Bible précise que Nzambe aibaki akoko kotinda Moïse alobi na ye Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Na yo lo bana mutu moko que chaque chose a son temps. Et ça na moment moko il faut banguna no ba régner, mais ça na moment moko o banguna na yo il faut ba comprendre que il y a un Dieu o azali kolo ya bondoki na bango. Tala Pharaon akoki ko régner na vie na yo. Pharaon akoki ata ko sala nyonso akoki ko sala na yo yebisa yo Pharaon azala rapé na limite. Na ebite na vie na yo Pharaon azo sala nini. Peut-être Pharaon azo sala ke ba relation na yo ezo simbate, nyonso zo sala ezo avancer te. Peut-être Pharaon azo sala en sorte que au fandi nanda kwa libala mais ozo souffrir malgré mbongo ya mobali, malgré nyonso ozo vivre. Batu bazo tala yo ba okasoza bien. Des fois c'est kaka po o sala semblant mais na kati na yo. Oyebi keza na marambo ezo simbate. Tala yo banda okenda poto mokande ezate ti lelo ozo nyokwa mozo telengano ozo ebate o sala ndenge nini. Banda kofana nanda kwa libala wana batu bamona ka ozaka na esengo mais na kati na yo olelaka tangu nyonso na yo lo bana mutu moko eza na ba moment o nzamba tindaka ba Moïse na ye. Tika na ebisa yo tango ozolanda ngai nzamba tindinga lokola Moïse na problème na yo
pona koloba ko déclarer likolo ya problème wana pour que problème wana e ba kozwa solution na yo lobana mutu moko peut-être oza désespéré o lukutani na basala nzamba ndenge na ndenge mais na yo yebisa yo kolemba te eza na bato nzamba tindaka eza na bato nzamba tindaka pour que bayeba ko kopesa solution na ba vie ya bato ozo traverser wana nzamba tindi Moïse moko pour kayeba ko kopesa yo kimia bien aimé dans le Seigneur na yo lobana mutu moko na kati ya lotomo oyo to nzamba pesa biso na ngolu na ye non na mona te nzambo a échoué na mona batu ko bika na mona batu ko témoigner na ministère ya na mona batu belé ko tatola nzambe mokolo moko to zalaki na mama moko to sala service aza en Grèce et mama wana azui paralysie abandi ko benga nga bi papa marambo ezo simba te loboko nanga alors ka osaba démarche pour eba au de France na bondeli pona ye na musika na tia audio en plein air église mobimbe yoka témoignage et maman wana abika ti lelo maman wana koma normal lelo aza na kati ya France akoma na kimia yaya ça peut arriver aux appels na Congo ça peut arriver au se retrouver na mboka moko songo les problèmes eza pays au fandité nzambe na biso aza bisika nyonso nzambe na biso aza na makoki ya ko localiser yo bisika yo fandi nzambe na biso à travers ça ba frontière à travers ça bibale eza ne loko morote o ekoki encore que ça la sorte que nzambe na biso a échoué alors bien aimé dans le Seigneur ko hésiter te nabi que le diable a retient enseignement ba douti kana pa na yo nabi que le diable a luka ye biso talent tel kuta meka et simbate mais na yo ye biso cette fois-ci meka zala lo la Pierre wa zolo babina meka ki koloba mais na zumbisité mais cette fois-ci elongo na Yesu elongo na mosali na ye na zondi ma ke yo ko eba ko kozwa mbis ya vina yo nzamba pambolo bisike zwami nzambe azong sela ya mingi ko hésiter te ko benga biso na numéro na biso ya téléphone benga biso na numéro oyo plus 243 89 87 47 874 na bandeli pona koloba plus 243 87 47 874 même si na WhatsApp okoye bako kozwa biso na kimia nyoso na ekoloba na mutu moko yaya na ebite pona nini yo kuzokanga maboko pona problème na yo nangi totanga makomi nzambe na Jacques chapitre 5 le verset 13 kino na 14 Bible zoloba quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur na yo loba na mutu moko yaya yo zana kati souffrance yo koki koyemba ta yo esenge na yo obondela moko bondela na nani yaya ana bondela ye moko makoka kozwa solution te le jour Élie le sacrificateur aya na vie na ye nde mukolo ana zoeba kozwa Samuel nana ebisio ke yo stérilité wana ekokanga yo ti yo kokufa yaya c'est parce que non okutana ba Élie le sacrificateur te nzamba tindinga pona ko kobikisa mutu moko pona ko kangola mutu moko na kati ya stérilité o ekanga yo maladie o wana balobini ke ekoki ko sila te na vie na yo eza maladie kirabla yaya munganga zanzambe te nzambo asala yo ayebi nzoto no malamu koleka mungango atangeli na campus koleka mungango atangi na poto koleka mungango atangi na kati ya na yo loba na yo yaya atabakateli yo limite na maloba batu ezo déterminer te suka ya vie na yo nzambe ndenge twazaka na liloba ya suka ya vie ya mutu alors yaka bien aimé benga biso etokoyeba ko bondela elongo na nzambo yo toyebi miracle eza possible elongo na nzambo yo toyebi que notre Dieu est capable ya kosala ko quelque chose bien aimé dans le Seigneur na yo loba na yo atoza na maladie et que difficulté eza ya makasi bondela nzambe luka biso bien aimé on va prier et le Dieu des esprits a koyeba ko localiser yo pe ko pesa kimia nzambo ya bikisaka basida nzambo ya bikisaka ba malade ndenge na ndenge yo lala kana butolo taka ndoto ya mabe ya ba mari femme de nuit yo lala kana butu omona kandire bazolanda yo na kati ya zamba na prison na yo loba na mutu moko telema yaka oluka elongi nzambe et nzambe wana akopambola yo bien aimé nazo profiter ko pesa sous programme toza nango na église eza programme ya 70 jours bien aimé 70 jours eza 70 jours ya transformation eza 70 jours pour pambola batu pour kangola batu alors tozo banango déjà mokolo ya lundi le 27 nde tozo bandako programme na biso et
tangu ozoya na elongo na biso yaya c'est alors que nzambe akopambola mingi otuna église eza wapi église ezali na commune ya Kisenso na quartier Kisenso ga ebongo soko tuni kaka référence il y a entrée Boulambemba. Tout le monde bakolakisa yo otunika église assemblée de réconciliation Kana et pas ya berger Christian bakoye bako ko conduire yo facilement. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver aux ana difficulté au lingo benga biso en privé pour ye ba bien ba détail au comme en église benga na numéro o to bien encore ko pe sabino na bandela lisusu pona bandeko yo ba yoka ki malamu te eza plus 243 89 87 47 874 wana soko bengi orozwa mutu mususu te okoyamba ngamoko na téléphone pour que na yebako ko bondela pona yo na ningi na yebisa mutu moko na komi na suka mais na ngina pambola yo bisika yo zali soki oza malade simba encore zwa loboko na yo tana moto soko oza na problème même si oza na douleur na libumu tia loboko na libumu nzamba lola azoyebako ko bikisa yo bisika ozwali Père le Dieu des esprits Zambo yo zana nguya nyonso Zambo traversa kabibale Zambo traversa ba limite Zambo renversa ba hôtel na ekobonde la pona ndeko nyonso oyo azola na biso na moment oyo na sengi tendre Père guérison miracle et accompagné na bondeli aba Père à travers moment ya émission oye aibi koleksa elongo na biso tika le Dieu de gloire aiba koko za la béni. Quelque chose s'est passé na katia kornaye même si baloba ki basala yo opération na déclarer nguya nzambe bakokota nzambo opéraka asala ko opération sa cicatrice aebako ko opérer yo maintenant dans le nom de Jésus bisika ki miezate ba problème ezali olelaka tangu nyonso butu nyonso na déclarer que nzambe aebako ko pesa yo kimia afin que oebako ko tatola monena nzambe dans le nom de Jésus-Christ, comme l'équipe a combonios d'être bondeli. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Salabiso confiance et Nzambe nabiso a ozangate ko pambolayo. Et nalingi yo pokota na kati ya bata témoignage ya ministère nabiso et tu vas témoigner Dieu au tatola au goloba oui ezana ba oyo nzamba benga ezana ba Moïse nzamba telemisaka na temps ezana bateau nzamba eleva et nzamba tindinga pour que naeba kopesa yo solution sinon soki nzamba zongi na nute tokoyeba lisusu kokutana na prochaine occasion pour toyeba lisusu koloba na para nzambe nzamba pambola bino kimia nzambe zana mabota na bino dans le nom puissant de Jésus-Christ ndetolobi na bino ciao.